Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Dernier jour na biso yango tozobima. Chambre toujours qui en bas. Chambre toujours qui en bas. Au première chambre. Couloir. Deuxième chambre. Couloir. Cuisine. Cuisine yango. Troisième chambre yango. Troisième chambre. Et puis salon. Il y a salon yango. Oh, moi na sima kuna za balcon. Salon yango. Salle de bain. Yango. Appartement ezaki kitoko makasi. Au salle de bain yango. Donc dernier jour na biso na kati ya Barcelone. Bye. Biso ya kozonga toza na kati ya aéroport. Bozomona ba valise bana ekei. Ezongi oyo nyonso tu ba bagage. Oyo nyonso tu. Bake kosomba biloko ya kolia. Tellement bango baliaka tout le temps, bamelaka tout le temps. Touti ko boaka ba jus mususu to boaki avant to kota na contrôle. Ba boaki biloko, après ba koti ba kesomba na bango lisusu mususu. Donc on a zozela bango. Parce que tozana on a moins 1 heure du temps ya pause. Les lundis tozozonga Allemagne. Oeza 6e jour na biso. Na kati ya Barcelone et puis toza kozonga. Petit baké kolukelo ka kolia. 6e jour na biso ya kozonga yango toke na Allemagne. Après tobeta lisusu moi avant congé si là. Toko déplacer lisusu. Donc maman na bango akoma Congo pe kala mingi te. Biso penza ba kwenda vutoka na kati avion quoi. Tout dans tout tambola na ba petit. Asepeli makasi vacances eleki très bien. Ou ba bagage na biso. Wana bozomo na sa connaissance ya blessing. Donc c'est ça. Ba tikitiki biloko bake kosomba à manger tozela bango baya. Eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 o pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6.
Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Bota la cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Bota la place tobongisi pona koya kosala mwa repos ba pa ya koya kovanda. Bota la appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko la mama bijou alobi ko banga te, mama bijou solola kana ye kitoko. Bota l'appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement. Ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya koumela koleka ba 3 mois chambre na $15, tozorango kaka na $10. Balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te. Mama bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa deodorant na yo na poto, okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso. Mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Ozala posa kosala mutu kado yo za na poto. Contactez mama bijou na numéro wana.